motema na ngai seleva mbano yo talingai pamba surprise na bombela yo ekomi perime nakobwaka na fulu nini bato bayeba te sekele yango sele nayoki na bato kobali parisienne bolingo nanga yozali na sens unique loboko esalisaka nzoto tango iso ezalaka melesi ya pamba ezwa te ingratitude na la molokolo atako na loboko yo nzoto nakolemba yo te bomoto nanga ezali lokola ya zolo ekoboyaka mopepe te ata ekombela ye mungi tezito mpe poussière na nsima zuwa vaccin contre infidélité ne t'en fais pas sceller eomona wapi basoso mibale bavandela maki moko torato ndeke ata ake mobembo na tongo suka se azongela azala na ye mbanda deside abotolanga fambano abosani ke azali kosala intérim on ne triche pas avec l'amour mingi babetela pona mabala ya bato et pourtant chance à libala pona moto nyonso. Merci, 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 merci. En tout cas, Elora Liboso n'a remercié Dieu. Nandenge a gardé l'idée, a gardé souverain depuis naissance naïe, il est là aussi 31 ans, en bonne santé. Vraiment, il faut qu'on loue l'Éternel, quoi. Hein? Et puis, tu as un Nzambe abattre la prospérité, longévité et quoi, makamtu ya bien. Mon leader, mon koulou. On a pire vieux nangai. On comprend. On a pire vieux pena banka. On a sala chokulenda. On a sala mochoa. Il y a un jibem pian. Le souverain leader. Bon, tant qu'on vient de fêter anniversaire naïf, vraiment il y a les joie nangai. Il y a un grand frère nangai. Donc c'est vraiment une joie quoi, pour moi. On a souhaité ma meilleure vœu de bonheur et de prospérité quoi. Tant de bonnes choses pour la vie na mobimba quoi. Toi minga rolobate ça former sengo mingi et puis sengo mingi na bato et belé lelo oyo ba lelo kotala biso to sepeli to moni forma que non balingi biso et puis biso pe to lingi bango to bombeli bango kaka ba biloko bien bientôt pe Titanic ezo bima ba mo ba oyo ka ndenge nini ba oshije mosala quoi ne to sala de vous fêter de vous mouvrir plaisir anniversaire il y a plus d'ambition quoi plaisir na na ngwa ngwa la loi, si José Congolo la loi. War music, war music. You got say you gonna get so baby. Kolala magudile, j'ai rigolé. Suga Bima et Ibama distributeur sans plafond.
Oyezali eloko makasi. Ouais. Le record de l'année, c'est Papito Mbala. Mwana mama et Dimbamba. Divorce kabolaka, bato na likwela, kasi mobembo te Papito Mbala. Ligo Jenny. Divorce kabolaka, bato na likwela, kasi mobembo te Papito Mbala. Luvaka Manu nakolela yo na mai na miso, awa okei otiki nini souveni mpona kanisa yo. Nakolela yo na mai na miso, awa okei otiki nini souveni mpona kanisa yo. Quelqu'un kolomba lokola Yesu atika nzoto na ye kominio, toliaka ntango nyonso tokanisa ye kina mokolo ye akozonga. Oyo yo souvenir otikela ngai nde ya mawa, oyo ekomi koansime terimelelo na esika na yo. Domburo Francis Roi de Gaulle. Histoire ango Utanga na linga yo nabosana pasi ezalaka na mokili ya Nzambe. mikolo na ngai nyonso tu ekoma esengo lokola journée ya bonane, kasi banda yokenda akona salamata lokola ndoko ale moto na maye. Manu Luvaka, Serge Kadilo. Romino Makasi yo nde yaya na ye esika nini ombomani yo ozali awa ose mopepelekaka te kumbela sango na ngai ya aja tobomani bakomba po tomonana te, akanda na ndoto na butu ya lelo yofuta nyongo ya presence omemanga motema mokita. Na référence na Tipka Tokobina Wengedi toujours likolo Camionnette Mbola, Maître Turbo. Motema pasi Papito Mbala, uta oke na chance na ngai elongwa na mokili, absence na ezwelanga visa ya désespoir. Kote susi na échange na identité, na koma moe inatika kotungisa yo. MC Attack. Motema pasi Papito Mbala, uta oke na chance na ngai elongwa na mokili, absence na ezwelanga visa ya désespoir. Susi na échange na identité, na koma moe inatika kotungisa yo. DJ Pet. na komi kweti mama Souverain leader. nalango bolingo ya Papito Mbala Jean-Claude Mavambu oyebisa Romino na leli ye Jean-Picho Machoma na Londres na leli Yves Ndekola nanga Roi Mabie Yves Ndekola nanga Ipotumse Yves Ndekola nanga Edi Mbamba Yves Ndekola nanga Vero Mulanga Yves Ndekola nanga Costa na lelie Yves Ndekola nanga Jino Mboka na he Oh Mashako nalango bolingo ya Papito Mbala Yves Ndekola nanga Jerry Koli Yves Ndekola nanga Justin Kizozoe Yves Ndekola nanga
Lydie et Bonja, ils viennent de Kolananga. Mes rêves, ils viennent de Kolananga. Mersaki Charoufa, ils viennent de Kolananga. José Kongolo, ils viennent de Kolananga. Oh, Ajoum Simba, Bananu Jack de Rosanete. Nalango bolingo papito, mama naleli matondo ye. Nalango bolingo pasi papito malay. Uta kena chance na ngaelo wana moki dembo sansena yo. Zala visage zesa. Te souci na change ma identité. Akoma moi na siga kotukisa yo. Fulgence Kabong Dadempoko Binonde Baninga na ye. Emel Elias, ouais, souverain leader charismatique. Balobi lela pona kosepelisa. Bankaka nyonso bazali awo. Ah ouais. Quai d'Orsay. Ouais. JR Icole. Mais comment Isayoko. Nakomi konya kwa malelo pona sangi yo. Maître Ligo. Yes. Nakomi konya kwa malelo pona sangi yo. Shagi Sarufa. Katiama bima wakomi kosekanga yango apiye mama. Nakomi konya kwa malelo pona sangi yo. Me rêve. Nakomi konya kwa malelo pona sangi yo. La voix qui cloche. Anidembo. Katiama bima wakomi kosekanga Maître Ligo api tout say. Ligo api tout say. Ouais. Zulema wapi José Kongolo nangai. Serge Kadima. Efe wapi mama. Ange wapi omana shakona biso. Ligo wapi mamilo dama. Yeah, Zulema na lela yo. Oh, Jerry Koli Quai d'Orsay. Fulgence Dade Poko. Manu ye luvaka na ngai Fredi Masomo. Afande Yayoyo. Balobi Mikoyo Bazobenge. Del Piero, l'attaquant de pointe. L'espoir de demain. Afande Camionnette Mbola. Del Piero, le ladi. Oye lobby leader souverain et lobby Nzambe. Ah ouais. Oye lobby souverain et lobby Nzambe. Claude Moussaï. Po afulaka. Ouais. Tant afulaka mutamataka. Nenga Zali. Lelo sec. Lelo sec, mi balé. Dikou. Cash. Lamentation ye no baboy. Afande. Lamentation ye no baboy. Linda. Rien ne peut se faire sur cette terre. Germain Kimbeni. Rien ne peut se faire souverain mon coulouye. Zikondo Feli Rien ne peut se faire Yahweh Allah. Mon ami personnel. Rien ne peut se faire na mokilo yanse. Sans que Nzamazala nkolo nango. Mawa. Sans que José Kongola ebale. Justin Kizozo Yokaka. Sans que Mère Charoufa ebale. Lamentation et l'homme. Rien ne peut se faire sur cette terre. Del Piero. Rien ne peut se faire. Des points. C'est Claude Ah ouais. Rien ne peut se faire. Dade Pokoma. Rien ne peut se faire. Pierrot Tambo. Na Paris. Rien ne peut se faire. Ange Nkoinangai. Rien ne peut se faire. Oh Mandombo. Sans que Nzamazala Nkolo Nango.
sanke maître ligwa ebale kamo yo toyakana mokilo yo mpo toluka la vie maître ligo toyakana mokilo yo mpo toluka bomoi basusu bazangaka ye basusu mpe bazwa yawe mpo na nini osalema mboye susi yo toyakana mokilo yo mama basusu babeze basusu makolo mochwa seke dade makoloma pirese yona motuka mama flija seka bumu yona mapo Piero tamo yona motuka toyakana mokili yo emelia mama emelia na seke Diku emelia seke luvaka makoloma luvaka velo bukana lela leka moto jamais qui me nie kokoma edima delphin Kolopa Delphin. Il existe le célèbre directeur du bureau incontournable dit je l'annonce Loulou Yolo. Ah ouais. Incontournable Loulou Yolo. Feli Lumbando. Mana lela Lela Mana lela Papi Tombala Lela c'est Kabungo Lela Dadembo Lela Claude Pires Lela Loulou Yolo Lela Justin Kizozo Lela Maître Ligo, Mère Mamie, Alain Makel. Ige. Alors le parrain a roulé la main manqué. Lokola toyaki kosepela. Mikolo tosali mosala makasi na studio bamingongo eza pena malamu mingi te boyo kato yemba vraiment moi mystique. Lokola il faut te satisfaire public toujours. Ouais. Tu es obligé quoi. Le parrain. Ouais. Les gars la mode. Ah oui. Mais comment? Ah ma somme. Ouais. Mikilikini et loko pambako. Y a rien. C'est l'homme qui a peur. Anidem. Les années quoi. Mais Maréchal Mokolo, Balobi n'a mis sur le distributeur automatique de fonds sans plafond 24 heures sur 24. Après Balobi, l'équipe est belle quoi. Et dit Balobi, cadeau na yo. Ce que tu as mis, tout coup, tu as la référence 5 champagnes quoi. Ouais. Et Dimbamba. Et Dibamba. Et Dibamba. Mais Eddie Bamba et Salama quoi. Le plus grand cadeau na kabelio eza maloba ya bolingo na ba nuit d'amour et na la paix du cœur. Riva Menga. Aïe. Maréchal Mokolo, le souverain premier, l'indomptable, l'imbattable, l'incontournable, mais comment? Ozaroyo Kako. Le plus grand cadeau na kabelio eza maloba ya bolingo na ba nuit d'amour et na la paix du cœur. Utonike tambola di. Tambola bolingo e utaka etende ngai na zanga yo yozali nzeto yo naloni pene bale mwinda Francis Roi de Gaulle. Moromi Choko, Papi Choko, Camarade Nzouzi, tous les Motema Passi, Papi Tomalae, Uta Okena Chance,
selanga eloko na mokili absence na ye selanga visa ya désespoir ote susi na ye changanga identité nakoma moi natika votre ligo Una dubidi na dunwe, ana bala mugidi, mana dunwe, mana dili dio, andunwe, mana bala mugidi, ya dunwe, didia betana omi, papa na me vidol se, eji, I don't know. Buba dilanye, buba sedilanga mama. Buba sedilanga mama. Dilanga, anjina koi. Ashako, yo ye beats. Bonge paju simbao Puluguduman Sogambaro Puluguduman Sogambaro Puluguduma Bevelina Ngombolo Puluguduma Masagi Elushawemo Abuluguduma José Kongolo Bibe Kolalo Mais Andrea Mokosi Anjo Koi Biere Tambokoko Bwana Ajola Subai Bajun Simbai Zikoto Chita Mama Zando Google Mama Zando Google Andrea Bocosio, Kotokotomo baby, Kutukutu Mayana, Kotokotomo baby, Sorino, Kotokotomo baby, Metraligo, Kutukutu baby, Kutukutu Diana, Kutukutu baby, Gloria Tirese, Kutukutu baby, Sando Google, Mama Sando Google. I need a boy. Olokole la kayedi. Wa. Vero mulanga. Mernanete. Mwinga. Hein? Nanete makitoka. Kalia. Manen. Mwinga. Lia. La sutakan. Makitakan alkampone. Securitata. Energy. New Jacker. I need them. Lulu. Bebe na tajieri kolu. Felina Ngolo. Germain Kimbeni Maître Ligo. Rino qui te Vida Stundai. Eh ma belle be, c'est où le be.
Kotokoto Diana, Kotokoto mon bébé, Kotokoto Yele, Kotokoto mon bébé, Kotokoto Diana, Kotokoto mon bébé. On dit d'abord, Tony a tout ce fait là et l'homme. Lokolo sikati landa bina yango yani mwana ukwenda kungala mayeno maladi sosete umabutuka kugisa sabukuna bade kwidombo lalala sieri kolikadorse Sobomas José Congolomer Charoussa Alama Kela Aïe Sana Kukule Mama Aïe Kibanga Boye Aïe Yange Done Bangesa Francis Rode Gole Ilobugabou, Simora Zambi, J5 Kizoso, Abidjan Sakabungo, Dada Poco. Aïe. Bello. Position. Bello. Le tir. Position de tir. Bruno Kitemon a Bongama Balobi, position de tir. Mamilo Damao et Bissaraye. Aïe. Serge Bocana, position de tir. Gino Bocana, position de tir. Ah, Dodo, hein? Yeah. Président Banambongo. Industrial. Costa, ya mama Verou. Position de tir. Didier Position de tir, hein? Position de tir. Position de tir. Masue Koko Matango Nini. Balobia Zelo Kamakati, position de tir. Ouais. Roi de Gaulle. Position de tir, s'il vous plaît. Attachez surtout vos boutons. Position de tir, Coco Medimba. Allez, mignon, fais-toi beau tir. Aborogodo. Voilà yo, awana yo, bébé nado. Voilà yo, sagi elusha wombo. Awana yo, amichelo. Awana yo, alilo linjo. Eric, yo yebi. Position de tir. Position de tir. Fanda Moanadi. Ange Nkoyi Balobi, position de Jules. Petite position de tir. Didier. Mais comment? Pierrot à mon encos, position de tir. Didier Petit, position de tir. Toussaint Dombassi, position de tir. J7 Tomba, position de tir. Ouais. Et salaud. Freddy Massomba, position de tir. Star l'État. Blanc. Pierron Tambou. Allez, Serge Banzeka, Mobalia Mama Claudia Mignon. Allez, faites-toi beau. Mignon. Ah, Maître Kelly, hein. Et Turbo. Mwana yo. Ani Dembo. Awana yo. Ebare.
wanna Abibi show. I wanna I wanna José Congolo mi bekolalo. I wanna Coco Bon, tu Azana Tembe, tu Riva Meka, tu le futur parisien Dambourou, au François de Gaulle. Yani mwana wupana kumala. Bongo boyi bali susu yangoyo. Mama yani mwana ukonda kumala. Wana kumala mayenu maladi sosese. Wamebutuka kukisa sawaja bazoko ni bombo. Alors, suite à programme, Claude Moussaï, ça dit mais encore en cas de soirée Nabino, en cas de soirée Nabiso, si vous avez je vais bien à lobby bongo lelo ako tika bongo ako pesa bino occasion bo tuna bongo mituna bo tuna ba question na bino donc mutonyo so oyo azali awa akoki bongo tuna je vais bien na tuna. En tout cas, merci même pour la question. Bon, on n'a pas opposé deux questions à la fois. Obtenir d'abord pourquoi on a choisi le cadre Oyo et puis pourquoi Congo y a Utenika. Bon, pour le cadre Oyo, bon, je profite de l'occasion de remercier Claude Moussaï parce que Yemutu a pour nous ça a un plaisir pour la fête d'Angaï. Donc, Zali, idée moko à concevoir un mot, tout ça, à intéresser dans le monde qui est bien, tout ça, ensemble. Mais pour le combo, il y a Utenika, on a Zalaki, dans 4 mois de négociation, Zali, langage moko, tout ça, Koloba Mikolo, partout, na Kin, Tito Meme en Kotoyo. Donc, tant que le baka, moto, likunya na moto te, moto jalou na moto te, et c'est une biso tout Kanaka. À ta problème ezali, à ta faire ezali, il faut toujours négocier. Il y a moi qui dans 4P, il y a fait en haut. Donc tout coûte un abisso tout. On peut pas avoir un problème, il y a un raté, il y a une négociation, il y a fait en haut, il y a un esprit à bien. Comment il y a événement au Claude Moussaï. Comment vous avez un mot pour la chibim.
En fait, je commence par souhaiter d'abord bon anniversaire. Merci. Et puis, nous venons tenir l'informer au public qui est événement au Ndenge et Salami. Donc, pour nous, ça m'a beaucoup marqué. Parce que c'est le premier artiste qu'on a contacté dans la vie et qui a proposé dans la salle. Il m'a demandé 0 francs. Alors, on a aussi réagi beaucoup parce que. Bon, question on a tuna ezali boye. Lelo aux ans 31 ans. Ngai na lingi naïba juste biographie ti okoma na 31 ans. Et moi na penale est plus important pour nous. Bon, na évité ce que je peux comprendre. Oui. Ouais, on a compris non. Bon, on a Botama le 2 juin 1967, c'était un vendredi à 18h dans l'hôpital il y a Loulouabourg. Le Lobazo Benga Canada, la région de Kassai occidental. Juste après 2 jours, il y a naissance Nangaï. Nazon Nakenaki Kinshasa, la mère Nangaï. La salle qui divorce na papa. Mère Nanga a tika na maboko ya maman nae. Grand-mère nanga moto a élevé ngai abokola ngai nasali ba classe na ngai na bana benga mama na ngai mama grand-mère nanga na benga mama tina comme na âge ya 10 ans grand-mère nanga moto abokola nga na yebaki kaka yaza mama na ngai ntango nakokisi 12 ans après bayo présenté nga maman na ngai babino maman na yo ezalaka yeyo yango wana ti lelo mama na ngai nabengaki yaya nakoka obenge mama te mpo nakokaka te. C'est ma grand-mère que j'appelle maman. Mère na ngai na banza masa nanga totanga na ye chik moko première primaire Blaise Boule ingénieur azali awa ayebi nabengaka mère na ngai ya nièce mpo na mesana te. Bon nakontinaki nasali baklasse na ngai ti nazwi diplôme na ngai nakoti université nakoka osisa université te na entamé carrière musicale ti lelo donc na évolua ailleurs te na banda mosala na nga na wenge ti lelo ndenge nazali boye donc biographie na nga eza nango molai te eza nango kaka mokuse wana. nalingi nayeba eza Jubé Mpana ou bien Roi des Bêtes. Mais papa, avant peut-être JB à me répondre à la question, non, oui, peut-être préciser un petit peu plus dans le roi des bêtes. Ils sont là, déjà, on voit le côté, comment les a JB et Roi des bêtes et Zamutoyo, Kazanabamo en Afrique, soi-disant, Werasol. Ça n'a pas de rapport. Bon, on a évité ce que JB à comprendre mon tournoi et mon tour à tourner. Bon. Réponse à nous facile, là naza JB. Donc je suis pas roi de bête. Donc il n'y a polémique te awa. Le master azala master azana ye pe ba côté na ye. Biso pe toza koto yo. Toyokana te na cadre boulot toloba yango. Mais qui master ezaka qui master. Mais boulot et qui seni. Les neti lelo McDo asalaka hamburger, Quick asalaka hamburger. Lelo soko lingo dame hamburger ya Quick oke na Quick, lingo dame hamburger ya McDo oke na McDo, mais bango tout basalaka hamburger. Donc biso te mettre à l'idée. La bande a satisfait la réponse. Bon, il y a JB Piana. On a évité ce que Azali, donc on prend la question. Une vote c'est là, non, maman, aïe, maman, peut-être. Alors, maman,
zala donc précise dans la question là. Comment on a un an? Bon, la base a combien de activités, mais tu n'as pas joué bien. Nalinga ela to na boye pa ya JB. Ezamba liboso banda basali ba séparation na bango ya orchestre, ba liboso a voyager sans baninga na ba mesana. Bon lenga yawa ti bazo koma déjà na suka ya nini na bango po bazonga. À sentir vide mon côté ou bien améliorer de plus ou bien il y a quelque chose. Est-ce que vous comprenez la question là? Merci maman, je vais vous à la place. J'y vais à répondre dans mon tour. Et je vais bien. Bon, en tout cas, merci Ming la question maman. Bon, au monde ceux qui battent ba mesana qui est sikamoko. Moi vide se sentent à Kamouké, mais il faut subir toujours les conséquences. Mais côté travail, en tout cas de notre côté, on a senti vraiment que moi t'aimais vraiment amélioration et salami. Pour quand on fait un disque et tout ça, pour sentir quand même différence. Et puis dans ce sens, il y a professionnalisme. Donc maintenant on se sent vraiment professionnel. Tu as quand même la notion de respecter le temps et ma cambo, donc c'est ça. Oh! Et l'eau quoi ma casse. Mes rêves, hein? Saki Charoufa. Nasengaki seliba la mama nayelaki te kono na boye epai na yo fami nanga bapesaki nga bamoye nasundolaki nyonso mpola molekaki Chanel nazalaka na molilo bamoke akoyebisa yo na boma mpe mingi sekele mpe ezalaka ya moto moko te ebongi ye azala na confident yango naponi Chane José Chane Ligo J. Ah Gino, faut respecter les gars qui ont vécu quoi. Y a rien, mais c'est l'homme qui a peur. Noble Germando Chane nazalaka na molilo bamoke apebisa yo na bomba pe mingi sekele pe ezalaka na moto moko te ebongi azala na confident yango naponi Chane José Chane Masombo Freddy J.R. Liqueur d'Ossé Chande talana nuli kambo nasali mosala pour rien papa le kambe kanando yo yo Chande talana nuli kambo nasali mosala pour rien papa le kambe kanando yo yo Olingone mandela pasi comme il est là-bas ignoré na benda nzoto na lembi oh ligo le kambo nasali mosala pour rien papa le kambe kanando yo yo tate ye ya yo yo esanga lelongo sikondo na mi libere ye na monyama ya bolingo talana le kambo nasali mosala pour rien papa le kambe kanando yo yo bolingo na mandela pasi comme il est là-bas ignoré na benda nzoto na lembi oh Chane talana nuli kambo nasali mosala pour rien papa le kambe kanando yo yo Zulema ye esanga lelongo ya na mi libere ye na monyama ya jenko Chane talana nuli kambo nasali mosala pour rien papa le kambe kanando yo yo Chane talana nuli kambo nasali mosala pour rien papa le kambe kanando yo yo Jean MC d'attaque Masamba Omba
Maître Ligo en direct de Boutas. C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Papito Mala. C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure, maman. Que ta valou, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Que ta valou, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure, maman. Que ta valou, mon ami Chello. C'est tout à l'heure, c'est tout à l'heure, Nijo. Malumuna Bajusim. Sout, 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 sout. Ah, Jamais Kimbeni. Bouya, 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 dagada, bouya, ma. Grade Mosaïa. Bouya, Toronto. Bouya, 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 dagada, bouya, ma. Chino Bokana, Presaba, Nambongo. Bouya, 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 dagada, bouya, ma. Freddy Masombo. Bouya, Toronto. Oh, mi beko la loi. Andaya Mokonzi, ayete. Biorotamo. Aligo Chani Tusendo Basi. Ya yo yo. Dombole, dombola, dombol. Dombola, nzina, nkoyo. Dombola, mbana, shako. Dombola, dondo. Talento binika bona wange batato. Ani Dembo. Tabina kiti salento zonga na nzitunta. Tabula malembe reference loka makasio. Dombole, dombola, dombola, dombo. Dombola, dombola merebe. Dombola saki elusha wemba. Dombole, dombole, dombola, dombola. Dombola banyu Abilo Jama Bobila Dawae. Tala mama sule, sule, sule. Dila, dila, dila. Dila, dila, dila. Gosi, gosi mungo. Koda soke. Gosi, gosi mungo. Koda soke. José Kongolo, Mère Sagi Charoufa, Evelyne Ngongolo, Tomolale. Fulgence Kaboubou. Jomalanga yali susu. Ah non non Chichimo. Germain Kimbani. Félix Young. Kusagila, passion, Justin, Jieri Ikolio, Papa na yellow. Okay. I need them more. Hey, Julema. Hey. Ah mon Dieu, ah mon célébende, tout comme un beau, Loreto, Betsi Moulango, Turbo, Ah, et ma mère, mon bali.
Belango ya ye mono ibelanga. Belango ya ye mono ibelanga. Tamburo. Belo belo belo. Gino. Belo belo belo. Belango ya ye mono ibelanga. Belango ya ye mono ibelanga. Bero mulanga. Belo belo belo. Kyogotam. Belo belo. Chino bokana. Belango ya ye mono ibelanga. Belango ya ye mono ibelanga. Mignon. Jarma kimbani feli liong. Abutu kutu kuba. Abam. L'honorable Mateli Gombe m'a offert sur les frères sérieux et Nicole Boulot Ike Boloa Anita Boy Triti Sajou Simba Claude Pirasai Loulou Yolo Mama Mayazano Kukule Merci bien. Je m'aime. Maintenant, fais-nous. Depuis beaucoup mis côté à JBM Piana, balobi rigueur pe amusa vraiment ils allaient sous-souter. Et laisser aller comme makasi mingi, libertinage. Et c'est vous banga te que moi talent au besoin nango musala besoin ça et diminuer un tout petit peu parce que ce qui sérieux dans musala te, on est musala moyen et avancer pe malam mesate. Je pense que nana fournir yo ba argument nana zo comprendre te. Mais je sais que chez nous il y a les sérieux. La preuve en est que tu as passé une tournée de 6 mois bien réussie. On était à l'heure. Preuve aujourd'hui même, on a fait les lois à JB. Tu as qui avant. Il y a le sérieux, il y a l'organisation. Moi qui vous parle, on a les chefs d'orchestre. Vous êtes chef d'orchestre. Il y a Wenge Musica. Oui, tu as l'organisation. Il y a Wenge Naminichoyo Ngai. Et nous avons confirmé que Wenge est bien organisé, hiérarchiquement, et a une structure. Tu as une tournée, après avoir fait une tournée, tu as enregistré disque, tu as un clip, tu as Kinshasa. On a un planning, tout est planifié chez nous. Mais, et là, on a comprendre une question de lobby. Écoute, JB n'est pas un président dictateur. Un dictateur, c'est. JB, il a un style impérial. Tu vois le style quoi? Tu vois la sonne. Comment on a un président donc qui a maté la moutouna, petit donc rien. Non. Mais tant que vous allez ensemble, JB est toujours président de toute façon. JB était président, mais. Il y a décidé. Il a décidé parce que c'est lui qui avait la signature. Mais Batoumoussou Sunde, écoute, être un chef de. Un monarque, chef Fozalana, Ozalana, esprit à collaboration avec les subalternes, c'est comme ça. Nous avons qui na elongo ya bateau babanda ozambongo na bango te na wenga liboso. Ouais, j'étais parmi eux. Nagi elongo wana na bango. Parce que nazoyeba ke papa alenta na yambaka na radio alobaka na ngai ezalaki bato mosusu babanda ozwa 0 francs ti bamisusu baozwa ba 300 francs ba 300 000 francs. Yo ezalaki na catégorie bato babanda ozwa 0 francs. Bon moni loko ezalaki déjà conjoncture ya époque wana loko c'est les giga kaka tozu conjoncture asika po kutikaka makambo eleka.
Voilà, donc Emelia, yo ozali bongo Michel Agati Wenge Musika. Disons, Roy Psabsunano, Banande no kota na Wenge d'abord, na kata Wenge, Banande ni no kota na mouvement. Na kota sa ki na kata groupe. Bon, merci pour la question na yo. Ngai Wenge vraiment na revaka yango na Pongi. Na Pongi. Na la revaka Wenge na Pongi. Na olo bateta musupo na musée galerie. Non, na lobby na réalité. Donc na revaka Wenge na Pongi. Na kuna masala nga moko awa. Asa quelque part yebi. Tant na yebi c'est que na kebeta Wenge ya boyaki. Abina aboyaki na sens que non kuna yo ba ozoyo te boy. Na bisie ngonga na ngai koki. Na resa test na ngai. Tant na komai na koti lettre bazaki na voyage moko à Gabon. Tant baye Mutel Bosso akutana na ye aki président JB. En tout cas eyambelina nupo na musika ndeka to baoyo ka garçon na vraiment ba fier d'ailleurs kutu soki ba imba salo test ba ke salo na WC. Wana yaki be alokuta. Na zaki vraiment très ravi et puis étonné. Na eyambelina le président JB yamba ngai. Et laissez vraiment qui bon montonaï quoi. Yango pe motiver ngana sala vraiment tester et puis na qui vraiment favori. À favoriser déjà pour favoriser dans sens que na bo mbaté pour faut boyer bagena ali la voix qui cloche et puis la voix la plus aiguë. Ah bon? Ouais. Il y a Congo ouais. Et qui favorise à favoriser dans sens que azaki vraiment azaki vraiment très gentil avec ngai et motiver qui ngai dans sens que pour la salle à péter c'est ngai bien quoi. Nazaki vraiment dépaysé té. Na salle était c'est ngai très bien et puis ça fait maintenant 6e année en haut, na Wenge. Nous sommes vraiment très à l'aise. Et puis, bon, mon arabe, il y a la première fois que mon album, il y a Titanic. Titre, Libération. Libération, pourquoi Libération? Après séparation, Wenge Musique, on a libéré. Ah, justement, c'est ça. Pour tant on a la répétition na osala moi répétition nazo répéter nzemolanga bon mutumo ka tozana ce soir te abiki nzemona fait manal 2003 on te bon moni toute vérité n'est pas bonne à dire tu vois ça ouais rason hein to créer polémique te na lobi kaka mutango azali mais tozana insulté na groupe oyo humble kaka yobi abina ngayo tsanze mosiko te fose la 2003 Nathalie nazokola mande fube bana pe bali famille pe ali bon musala on a osala po babi artiste il faut vivre na œuvre na bon na accompagner ka bato et bon un jour nani accompagner tu vois mais na tsengo libération pour président Jibe aza vraiment na éviter na okumisa bat ba loba okumisa trop pour vos escamoro mais na libanda babi o to sala malamu nzamba ozongi selo ngo ata to na libanda botie batu ba soke mutu ana za bien na nzembo na ngai libération na personne libération pour qui na za libéré pour na ngana c'est la 2003 mais natie na 97 ouais yango na remercier Dieu et puis président JB courage kakanga na osenga surtout na orchestre sonde totikali harmonie attente bioka yoka oui orchestre nyo suba mabe ya ramwa ba mikakata na mike mais to tenir ferme na iloko tozana ngopo vraiment ezelo moko ya bien oyo mema pe biso musika po tomonaki yango na ba Canada tant musu tomonaka Wenge orchestre moko eya kombo mo muke mais za kombo mo vraiment munene po biso moko tomonaki so molango tant toti ba Canada ba États-Unis voilà eza esengo mingi pour l'anniversaire à JB pour nenga nazali na ko représenter le vieux musée azana Suisse atini nga na ko représenter pour l'anniversaire à mwana na ye donc toko souhaiter à JB akende liboso na 30 ans de bomoto bandaka sikolo ko bakisa mina moko likolo donc 31 ans ngai mama na ye na souhaiter akende likolo donc ye azali likolo donc aza ko représenter génération à 4e génération ye moto akosimba ngo
ndenge kale asimba première tabule asimba deuxième papa asimba troisième ye moto sikoyo akosimba 4e génération tosouhaite ti mokolo remplaçant na ya komonana kabotami nano te
maga. Atuku, 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 atuku. Oh yeah. Loco, maga. Atuku, maga. Atuku, atuku. Loco, maga. Atuku, atuku. Logo, maga. Atuku, atuku. Logo, maga. Atuku, atuku. Atuku, 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 atuku. Atuku, atuku, atuku. Merci bien les instrumentales, merci les instruments. Ok. Toyokaki yo papa Wemba na Kofi bango nde bato bakaboli bino nalingi nayeba eske ezali ya solo bien lokuta nalingi nayeba mais eza ya solo te parce que bango baza bavie papa Wemba aza na orchestre na ye Kofi pe aza na orchestre na ye donc je vois mal baya mpona kokabola biso bon baraison ezali oyo ekabola biso ça n'a rien à voir avec bango donc eza kaka bato ya mokili nde balobaka ntango mosusu nde bamonaka sympathie ya bavie wana envers biso ntango mosusu motu na moto aza na motu na ye donc mais en tout cas naoloba yango clair et net eloko ekaboli biso ezali kondima omoni biso baafricain surtout bazairois bacongolais tokoka kondima mutu te donc c'est difficile ntango boza koévoluer en groupe ke bamisusu baaccepte évolution ya bamisusu donc c'est un peu difficile déjà makambo ebele il y a la jalousie dedans il y a donc eza bavie wana te donc bato bakanisaka eza bango donc il faut balongola ide wana na motu baproblème ekabola biso eza baproblème na biso moko donc ya kati ya orchestre etali kutu bango te donc je crois que naza clair faut pas bato batambusaka komba bato na moi donc c'est pas gentil quoi donc c'est pas eux. Merci. Ouais. Bon, question reste à vous. Hein? Tu dis que Wenge, depuis un certain temps, est connu. C'est quoi la question reste à que véritable Wenge est Tikali Wapi. Il y a un bénéfice à Congo Wenge est véritable. Est-ce que nous pouvons retenir Wenge musique quand on se base en Wenge musique, on peut éviter vérité des infos. Et puis deuxième question, sous question reste à sur Emilia à l'Empire. Bon, il y a JB, ils ont choisi un bilan, tu vas discuter en moto. Bon, est-ce que vous allez tenir vraiment la. Vous allez vraiment fidèle à JB, vous allez ou bien un jour vous allez tenir que vous n'en pas quelqu'un qui est sur un j'espère bien vous répondre. Voilà, donc Emeliana Alain Bela va répondre à Moutuna Bon Yasuka. Pour mon histoire, ils allaient à Koba, donc Madame Soupezali. Ah, bon.
Je crois que Bissoto gardé combo. Donc jusque là, Bissoto Zali Wenge PCBG. Donc comme on a Wenge, les lots n'ont ça va tout clair. Si vous avez un dictionnaire, vous avez un dictionnaire. Wenge, cela veut dire un bois noir. Wenge, c'est bois noir. Donc, avant Wenge, musique, tout ça, tout ça, une équipe de football dans la Venabiso. Il y a la Wenge foot. Donc, biso tozali Wenge Musica PCBG. Si vous voulez Wenge Musica PCBG, alors il faut pas respecter Wenge parce que Wenge c'est un grand nom. Il faut qu'on défende en haut. Partout aux Okende, il faut qu'on l'accède. Wenge PCBG, c'est pas que aux obétano fondoule. Na komba Wenge PCBG, au kobe bisa image à Wenge, il faut qu'on défendre Wenge wana PCBG. Bon, et puis, bon, besoin mon esprit à bien, mais à bon moi. Moni, il y a des gens qui ont fait le nom de Wenge, Bazali. Et ceux dont Wenge a fait leur nom, Bazali. Donc, Batu O Basala pour Wenge, Ezala Wenge, Baza. Naba O ba Diembela, pour Wenge Zali a Diembeli, Bazali. Mais l'esprit a bien. Hein? C'est la réalité Mokili. Il faut revivre dans la réalité. Si vous vivre dans la réalité, on boule, mais la réalité, ils ont monté que oh, bah fini moutou, bah le beauté. Mais la réalité, tant on vit dans la réalité, donc, je crois que je suis clair dans la question. Ok. Mokolo, d'abord, joyeux anniversaire. Merci. Naran Sabatuna qui motuna awa. Pour souvenir na yo ya malamu to ya mabe. Otanga ki que souvenir à mabe ezalaki liwa ya Blaise. Je me rappelle encore que beteka na bino na Celefolis. Basiri wana naza na seleso da kitambo. To beteka na bino na Celefolis lelo kokisi 31 ans. Tozali awa. Kala tozali na bavie wendo lelo bapapa wenda bavie bazokende biso mpe tozali conseil nini après kokabwana na bino conseil nini yo na tour na yo okoki kopesa baleki oyo baza kolanda na nsima kokabwana ya orchestre est-ce que ezalaka bien to ezalaka toujours mabe mpo bavie na biso toza na bango lobi pe yokoko ma vie ba petit bazolanda conseil nini okopesa na baleki batikali dislocation orchestre eza bien tous armabe merci. Voilà, donc il faut aller pas aller artiste musicien nenga lobi awa betaki mukolo wana oyo Blaise akufaki parce que hier betaki azabo na groupe ya Swede ya bana kitambo ba betaki mukolo wana. Alors j'y vais bien là. En tout cas, merci. Tout le monde est dans Mokili, Alingaka, Kokabwana ya Bato. En tout cas, dislocation, ils ont la bien été. Mais surtout, il y a la bien été. Soki et Salami, na sentiment, na plaisir, ils ont bien. Soki et Yé, na ndenge ki bien, et Tangamaka. Nous devons changer les campagnes Nzambe alingi salama azalakate. Mais conseil ngana kopesa na ba groupe baleki au bazobanda ezalaka na mokili il faut koyeba kondima moninga. Et puis il faut que vous toujours humble. Donc yango wana ce qui n'a pas nous allons humble, vous allez non aller comme mon moto. Donc, je pense que nous allons pas
osimbi vraiment lokola tata na Kikongo. Nzambe sadi sange, Nzambe sadi sange, Nzambe sadi sange, jibe piana, Nzambe sadi sange. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Yahweh, Toye, Komitika nakati ya mabaka mayo, Yamosungi na bana. Na moni lelo za nesengo mingi. Ouais, na nesengo trop. Esengo ngo za pona nini? Pona d'abord pona âge na kokisi eza âge moko. Oh, moto akomaka na maturité eza âge moko ya kosangana nango te. Et puis deuxièmement na sepeli komona bato oyo nyonso baye mpona kosepela na ngai elongo. Donc c'est ça. Mpona bafanatique na yo bakolanda biso okomi na mbula boni 31 ans. lelo okomi ya 31 ans eloko nini yango ekoki kosala mpasi na motema mingi na mbula okomi nango? eloko esalanga mpasi nazomona yango te na nde kutu na esengo. Bokabwani botikani na baninga oyo bozalaki na yango elongo kozosala mpasi na motema te? Bon, eza normal basé bandeko baninga tomesanaki eza normal so bokabwani il faut quand même moi passer ezala mais soki ezali ke etangamaka moto akochanger volonté nzambe alaka te. Mais lelo na bokabwani na bino eloko nini yango yo ozwi? Jusque là nanu kutu banda tokabwana mbula ekoki kutu te. Donc kabwani mutu na mutu asala musala na kona c'est après peut-être une année ou 2 ans de tokoyeba eza ndenge nini toya ndenge nini. Mais de notre côté nous travaillons pour kosala toujours bien. On a souci donc de faire mieux qu'avant. Mais ezalaka soki bato bakabwani boye ezali peut-être babiloko mosusu etambulaki malamu te na ndenge na bino lelo babiloko nyongo bobongisi naobanza ozoyeba lisusu mokolo moko na radio natunaka yo bayebisi nga ke bomandaki korepete mingimingi te oyebisaka obiki ezalaki mwa faute na bino ya mwa moke lelo lokola faute wana esi bolongoli yango? Ouais, comment on répétait régulièrement na horaire na biso ezali makambo nyonso bien organisé quoi. Problème ezate. Na moto na tuna bokabone na bino ezali bokaboneli ya batu na batu esoneli ya batu te ezali ki te na ndenge ya ba institution ou bien na structure bongai botia esimbaki te. Tout comme à la croisée de chemin. Nde batu tuzaye bien mais tout comme à la croisée de chemin mutu mutako mokanisa na ndenge na ye ba idée na biso kokanaki sute donc esengi ke tokabona. Na landaki na pembeni olobi eloko ebomi wenge ntukopa ko ikabolisi wenge eza mingi ekondima muninga baboya ekondima nani? Mutu nyonso taona nalobi bakondima mutu ezali te donc biso nyonso na kati ya orchestre oyo ngondima oyo te oyo ngondima oyo te donc mutu nyonso azomona ye aza danger orchestre ekufi te. Or soki entre biso toyebaka likambo eza boyeboye tovivre na réalité orchestre ezala bien. Réalité yango eza nini? ya makambo ebele oyo peut-être boye eza bien te na lobango. Réalité yango ezali JB liboso na le fait de l'amour? Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Wana kutu yana makambo esima mais eza makambo ebele donc eza neti kaka mopepe moko ye esekue arbre bafeuille morte ekwei oyo bien etikali eza baréalité ya mokili wana lobi il faut revivre toujours na réalité.
Mais lelo na mito batu bakoyoka awa wenge wenge nango bakondima oyo bakodéfendre comme wenge parce que quand même wenge c'est un grand nom, il faut qu'on défendre yango. C'est pas que tu portes le nom de wenge, tu n'arrives pas à défendre ce nom. Pourquoi une place mongo bayoka komba ngoza munene yo beti musique ya bien te monique c'est ko ba oyo robeta musique ya bien yo wana nde bakondima donc vérité à la ramoko le côté à la kebele mais vérité à la ramon. Alors vérité koyebana, la vérité finit toujours par triompher. Taningenini. Et bon on a battu aux ana bango malakoni nango zo kopesa bango baningo bazana yo. Ozara musala d'abord musala. Soki to sali musala na biso malamu tozala bien, to sepelisa pe public na biso avenir na biso za mulai. Balbaki wenge ezalaki 4e génération. C'est quoi wenge ngo ekomi mibale. Génération génération o barondimeza o wapi. Génération ezaka mokote 4e génération. C'est quoi public né bango ne ba Jacques. Bango ne ba royoloba. Bango fondé na otolo parce que vérité à la ramoko. Vérité zalara ka vérité. Moutako changer vérité azate. Vous comprenez donc public et moi na banani baza ko défendre wenge parce que bat o basala wenge zala baza na ba o pe wenge sala bango baza. Il y a des gens qui ont fait le nom de wenge et ceux dont wenge a fait leur nom. Net. Hein? Net. Na episode déjà ne bandeli makamusu soza na rolo baté. Voilà na bateau ba na biso lobi eza na bateau yo wenge sali bango et puis eza na bateau yo basali wenge mais en tout cas je préfère pas répondre question. Je préfère question oyo public oyo mona biso eza ba témoignage moko oyo il faut retourner batu o ba mona biso na évolution sont de to bana parce que lelo nangolo bangate nangolo ape oyote so dans le binga ebima excès de zèle or biso to bato excès de zèle to aime mieux vaut mutu akumisa yo que yo omikumisa donc ça il faut ça ba témoignage moko ezala beaucoup mieux poser ça na bato qui ko raconter o ba yebi o ba mona évolution wenge ne ba ko yebisa. Mais le yango pe bazo bundela komba wenge ba wenge tozo ka komisoki mine mitano eza wenge wapi mais mon pe pour être clair na loba pe wenge ezalaki orchestre mon tozo ki yango to salaka yango na cadre ya distraction. Je dis bien distraction. Batu musuta on to banaka mouvement oyo baba na ondimate baba musicien nga naza étudiant nga naza boye mais batu musu balataka ki musicien to ndimaka na ba injure na nyonso na ki voyou to ndimaka ngo baneti ba biso nga Alain Makaba kata ba classe pour na mouvement to se donaka corps et âme pour na orchestre zala sokotali. La découverte de Wenge, Wenge a été découvert par une de mes chansons que j'ai écrites, Qui ne bougeait, que j'ai écrit. Vous comprenez? Les Rwanda, les Rwanda, c'est dans les années 86. Tobimi révélation de l'année. Public Koutou. Et le but, comment orchestre ma révélation de l'année, basé dans un disque sur les marchés. Alors, tu es studio, tu sali Moulolo. L'album à Moulolo, j'avais 3 chansons. Dans Moulolo, La fille du roi, Kolo DJ. J'ai fait découvrir Wenge Nami Swabato. Et puis, grâce à moi, j'ai rencontré Moutou, producteur pour la première fois na poto, c'est un vieux que je respecte beaucoup, Baudouin Bikoko. A Memi Bisso, a payé 9 billets
avec ma relation nanga moko na kuta na vie nanga moko pe sous boya nozi mwamba on a remercié toujours via Baxeli biso 4 billets et au sala 13 billets pour la première fois ngai et puis na ko confirmer na qui ne bouger alors auto ya sima ezaba IOA bakala iboingi ba fait de l'amour et ça n'a pas suite maintenant on battait la source à likambo place au likambo batubaye baki wenge zali c'est JB c'est grâce à moi on a donc ezali kamaro bomba te faut que le barayango pour batu musu bazoyi ba bien te tant que le bara humble batu ba profiter na ki humble wana mais la vérité il faut que le bara vérité pour vérité za moko vérité va changer en côté donc ninga zana il faut batubaye baka wenge c'était un patrimoine commun il y a tout ça les loromons na cadre distraction c'est 100 boules tu ba que un jour tu vas gagner nango mais lelo et ko batu mususu on a kolo wenge jamais ngana jamais na salle interview na le ba JB kolo wenge ngam na sala wenge non mais s'il faut dire la vérité il faut que le bara vérité moi j'ai fait découvrir wenge et j'ai confirmé wenge auto ya simeza nango kaka place salami batwazo dame à profiter il y a des gens qui ont fait le nom de wenge et c'est dont wenge a fait leur nom donc il faut que le bara vérité il faut vérité à la ramoko vérité à la ami balete moko vérité à moi parce que l'air wana ngana bimisa l'air to bimisa album à mulolo ba disque c'est wana salama ba 33 tours et salama ba 4 chansons je pouvais ajouter une chanson à l'album nangai mais c'est un cadre bana mai tout ça kaka pe atie moko moko salami c'est ça mais na ba oyo bazana ngam est-ce que ça ba tumsusu pe basala wenge ouais qui ont contribué oui n'effort à ma canette baza wa master net Didier Masela yem tapé ça idée ça il faut reconnaître non master tout ça la mouvement mais c'est na boule te que et comme un grand mouvement na boule ka to sangana talaka na quartier ba équipe à football et ali ba judo il se peut tout ça la mouvement tout ça les mouvements comprendre oui raison non master ça la effort pour mouvement est comme un danger mais na cas de vérité pour un mouvement combien de mouvements ali ba mouvement zebele mais ba na raté mais ce qui le mouvement est allé vérité à moko j'ai fait des gros wenge dans les milliers c'est ça la vérité mais bazan ma masse ils ont contribué na tunayo lelo ninga bokei boye ninga yo komi otoke lo bapenda mokonzi ya wenge oyayo est-ce que lelo okomi otage te ya moi groupe abatoke na bango jamais naza otage te rigueur na musala ezali rigueur osakana te ndenge eza wana soki nde baloba un artiste vit de ses œuvres donc moto asala ba œuvre na ye akovivre na œuvre na ye makambo teke ya oyo boye te epo eza na bastructure bien déterminé moto ayebi ke naza boye oyo liloba so mpona bafanatike na yo liloba suka na oloba kaka na bafanatike bakonyo soutenir biso po tosala mosala malamu mais surtout na bafitole tolingi polémique te donc polémique tolingi yango te c'est ça totondi yo botonda mingi alula mingi eti na toto na bosani te na mosikoti changer la loi. La loi. Il veut qu'on change la loi. José Congolo la loi. War music. War music.
ezali eloko makasi. Ouais. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Yahweh, Doye, Komitika nakati ya mabaka maya, Yamosungi na bana.